Donc notre souci c'est que toujours dévoiler le monde à Molili pour comprendre que la spiritualité existe. Baïba pendenge nyo ba ko kumbe la vie. Pour ça babilo mususu ba lobelo te so ko ina libulu oko regretter pour rien. Au monde lelo il y a plusieurs jeunes ba vi na bango ebe ba eza parce que ba so kota na monde moko boye o ya yebi monde na ndenge zate. Tala na monde des esprits par brad ma ezate. Ezate le monde physique ba beto fimbu boye. O lelo leli ba yokelo ma batiki yote. Kuna barobeto so babike obeta ma 1000 fouet. Papa ato zoki ato bimi makila na mutu etali bango te. Bango il faut ba kokisara o balobaki. Initiation et salami. Troisième est fungwami batenga sko contact na esprit wana tozo benga maimuna. Cela veut dire azaki esprit oyo abande rotambola nanga abande rozala nanga. Premier voyage yanga na to salaki ezaki na kati ya mai. To sala voyage na mai nde côté na kendaki na visitaki famille na ye. Premier voyage to ça ezaki en esprit. Azuinga voyage wana en esprit to se retrouver na liboswa ebale. Portail fungwami to koti to moni pe mokili na bango ndenge ezalaka. Tozalaka na trois dimensions au mutu akoko opérer na domaine à voyage astral. Pour voyage astral so salango bien, il faut un code. Code wana eza lokola adresse terminus c'est ça oyo code. Tu n'as pas dévoilé code na te poso na dévoiler ngwa. Mutu aza spirituel a ko zwango a romi pe ko kendi. Na monde spirituel ba yibaka ba code. Te papa, mais so na keno tika la kuna. Toko ba de abana nzambe so ke kunozo ngate. Na papa mbote obeta o. OK kuna. Ozo ngate. Pour le monde des esprits malgré bango surtout ba agent diable. Papa ba ko mécaniser la guerre, ba guerre ezaro mon esprit o obulisa o. Ozunde ti ba djinn. Na ba esprit o ba sango ba salela. Ba yo ranate. Beso sango ba salela. Na ba djinn simba. Ba yo ranate. Catholique na musique. Donc ba esprit wana ba djinn wana na ba esprit wana ba yo ranate. Très chers amis téléspectateurs, bienvenue. Voici une bonne nouvelle. Vous êtes abonné de Nouvelles Tendances Télévision. C'est une bonne chose, mais nous vous proposons encore une nouvelle option. Allez vous souscrire sur streaming. Vous pouvez vous abonner pour bénéficier de tout ce que nous aurons à vous proposer comme paquet spécial. Il y a des émissions, il y a des interviews. C'est-à-dire il y a plusieurs bonnes choses. Et tous ceux qui seront déjà souscrits, vous allez avoir accès. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, on a aussi surtout au Bolanda Nouvelle Tendance Télévision, une nouvelle option pour que souscrire déjà à côté streaming. Vous pouvez permettre au rater et l'eau comme Il y a certaines émissions d'ailleurs Oyo ezali dans Nouvelle Tendance AOT. Par exemple, comment décoder face à l'actualité. Et il y a des émissions bien sûr sensibles ezali ko sala que mon tous pas tala yango des fois tozo épargner. Mais côté wana okoraté yango te. Alors nazo senga na bino nyonso tous ala ebele tokende biso nyonso ko souscrire déjà na côté à streaming. Une nouvelle option sur Nouvelle Tendance Télévision. Ba bénéfice ba avantage eza ebele pour na bino nyonso tour. Merci. Qui a bu boira. On ne se corrige jamais d'un défaut devenu habitude. Alors, nous ne voulons pas cette habitude. Ici, sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision, plus de 281 000 abonnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Réponse à nos questions. La Réponse à nos questions, c'est une émission qui nous pousse à avoir de belles réponses à toutes les questions que nous opposons.
que nous posons, excusez-moi, nos invités sur cette chaîne. Plus de 281 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Là, c'est écrit en noir s'abonner. Appuyez ou cliquez évidemment. Il y aura une cloche qui va sortir, tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour avoir des belles émissions comme ça avec les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel ici sur cette chaîne. Merci à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Gédéon derrière la caméra. Merci à Corneille ainsi qu'à notre professeur. Lui, il nous enseigne la réalisation, Jordan Pantou. Et bon séjour quelque part à Goma. Je salue Alain Dele, les coachs Dele Yabalin. Merci à vous. Et sans oublier tous mes partenaires. Hein. Vous êtes partout. Merci à Jessica Longonia, inscrite à sa fondation Action Rap. Depuis Canada, cette fondation est là pour aider des personnes démunies. Merci également à Calo Boutique, Pomba Swag. Merci à Mon CED, Mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies, toujours. Merci. Depuis Canada, de Daniela Mokoko. Merci à vous. Merci à la fondation Vida. La fondation Vida, depuis Canada, de cette dame, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. SKS. Merci à vous et merci à ma maman chérie, As Mamba. Voilà, Trésor vous les banquiers et sans oublier, il y a des Nkosu soif de servir les autres. Mesdames et messieurs, vous l'avez beau chercher, son témoignage est édifiant et voilà, c'est vrai aussi authentique. Le prophète Inès, il a un témoignage, lui autrefois qui était magicien, marabout comme ça et... qui si pratique occulte c'est une émission bilingue là pratique wana place memakaye to koma ina point oyo akomaka mobali ya sirène wana na mai place bandaka kokende pratique wana na kisi bandaka kopesa pesa bato. Alors continuité nango bande kozela, il est avec moi sur ce plateau, c'est vrai, ça fait un bout de temps ande sous kolekate. Question de prière, question Mambandakou et tout. Bon, vous savez, c'était pour sa première fois de passer dans les médias. C'était avec nous, dans Nouvelle Tendance. La première émission dans Bissou, il y a témoignage et notre troisième partie, quatrième partie. Ils ont quatrième partie. Quatrième partie avec les prophètes et les frères Inès. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Brad. Bonne santé. Voilà, il y a eu des réactions. Tout a réagi. Ça qui pour aux hommes on a sauté, dans le temps perdu. Ni les salaires comme on a sauté. Bon, réseau ezaka yo musala ngo ezaka. Moto monani, mo ke na cache toi au Lukanzambe. OK. Pour chaque côté man bosso batu. Très bien. Au présenter batu vraiment t'attendre les sengeli. OK. Alors, to komaka na point oyo et comme bakomo yelo na ndako. Ba esprit wana, zaki 3. C'est vrai, j'ai vu ce peu moins temps. Et puis que mo yeba place to zalaki. Alors, batu belé balo c'est la continuité non. Le BTS sur ma Maïmona, il y a des sirènes et tout. Tout le monde qui au Botara d'Anna sirène, alors faisabilité ni sous Bozaki n'a autant que Batu c'est pas vraiment merci. On rappelle que Bozaki Mwalim, Bozaka Mwalim, on est qu'au frère côté Kuna. Continuité. Zambalola Pambola biso toko bonde la nane pour l'émission. Amen. Adonai die to pambolio to tiki émission na maboko no zala na biso mutu nyonso landa pambola ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Vraiment merci na mutuna. J'espère que tu promettais que tu vas continuer. Nataki pe ba message à batu. Ba senga vraiment continuité ya ba makambo. Cela veut dire que makambo ezo sunga. C'est pour cela le to lo ba moi ba makambo susu na bi que pour éclairer. Puis au pambola ba onyo so ba landi biso. Donc notre souci c'est que toujours dévoiler le monde à mon lili pour comprendre que spiritualité existera. Ba pendenge nyo ba ko kumbe la vie. Pour ça na babilo mususu ba lobelo te so ko ina libulu oko regretter pour rien. Au monde lelo il y a plusieurs jeunes ba vina bango ebe ba eza parce que ba so kota na monde moro boye o ya yebi monde na ndenge zate. Très bien. Mais nzamba zo le kompo biso malgré to kota ki na monde ango tous avez na connaissance au to bande ko za former muto soit que azo la kiso makambo ngo ndenge zalaka. Raison pour laquelle malgré ba retour ya mais to bima sain sauf na ngolo atata. Nde to linga représenter ba makambo na pona roloba. J'espère que Nathalie c'est à côté oyo initiation c'est salami. Troisième est fungwami batenga sko a contact na esprit wana tozo benga Maimuna.
Cela veut dire azaki esprit oyo abandère otambola nanga abandère ozala nangai abandère otambola nanga abandère ozala nangai premier voyage yanga na to salaki ezaki na kati ya mai to sala voyage na mai nde côté na kendaki na visitaki famille na visitaki pays na visitaki na visiter pe na samai bon tozaki na mai yaki ozwanga en esprit premier voyage to ça que zaki en esprit azuinga voyage wana en esprit to se retrouver na liboso ebale portail efungwami to koti to moni pe mokili na bango ndenge ezalaka to tamboli pe ameminga tina ndaku na ye ameminga pe na famille na ye il y a des esprits on a yebana na bango à travers na ye ayambinga pe sengele pe na liaki eza pe na babiloko na liaki souvent babiloko yango pe sozo mona ngo na bandoto na yo fuluka basala nzambe babondela po na yo tuye kosolola na ye aye kozongisa ngai nalia ko okolia papa okolia so luki olia donc toliaki vraiment eza na babiloko tolia misuni toliaki déjà misuni tolie misuni si tosololi aye azongisi ngai loko nazalaki nanu débutant na monde oyo etali makambo etali voyage bien que na bandere kopratique osala no banuméro mpo ozalaki déjà formé nango mais makambo etali voyage astral nazalaki na mutu moko ya sika soki ofaki nazwa vraiment encadrement malamu a partir na ye esprit wana mpo azala na facilité peut-être mosu nazala na facilité ya kokendaka kuna ya kokutana na ye mpo il y a d'autres choses et c'est pas ça au cause la au pratiquer na yo peut-être mususu kisi au ça la kisi mais expérience ou etali voyage astral ozana na ngote eza voyage moko o so balakiso malamu te ezaka na ba conséquences moko makasi na kata ba conséquences wana makasi yoko détruire pe vie na yo ozomona il faut zala na no enseigner sur le plan spirituel bata so ba principe a monde wana balakso esika nini oyo kokitela esika nini oyo kokende po ezana ba réalité moi c'est pas ça na monde des esprits na monde des esprits na makambo etali peut-être mususu ba monde to pe ba planète to pe ba astre ezaka vidité ezaka toujours occupé par ba entité par des esprits mais ba esprit wana bazaka na forme ya planète o bazali na pe c'est exemple so indet na planète na biso ya terre zoto ekoki correspondre mutu a vivre na planète wana eza oyo to sana ngo yango moni mutu nyonso wana nzoto oyo a vivre mieux mais so comme ndeti par exemple na domaine na makambo etali voyage astral oko kendo na nzoto oyo te pourquoi parce que corps oyo eza limité ben énergie ezo circuler kuna na corps oyo esimba te cela veut dire erotinda yo au travailler na corps oyo ezalaka na kati ya nzoto ya mutu po nzoto ya mutu ndo mona ngo awa na si na émission oyo elekaki na lobela likambo ba chakra na lobela ba chakra na obeza ba portail ya esprit na lobela ki 7 chakra oyo ezaka na nzoto ya mutu na 7 chakra oyo eza na kati ya nzoto ya mutu eza pe lié na ba corps parce que nzoto ya mutu tozaka pe na 7 corps toza na corps physique na 6 corps oyo eza spirituel na kati ya ba corps wana chaque corps ezaka na utilité nango ezaka na rôle nango na pesi ndete exemple ya corps astral to benga corps astral po toza na corps o to bengi corps physique toza na corps éthérique utilité ya corps éthérique yango nde transmetaka énergie eza le rôle epesa énergie sur le plan physique et sur le plan spirituel wana eza dimension ya deuxième corps spirituel toza na troisième corps o babengi yango corps astral corps oyo ezala parfois mosusu olali oloti ose retrouver place moko ozolia to po ozovivre na bato corps wana eza pe na monde oyo ekendaka po mutu nyonso tu ndenge azalaka na deux vies eza na vie physique na vie spirituelle oyo mutu avivwaka parce que vie spirituelle mutu akoma kovivre yango eza ntango baye koactive esprit cela veut dire azwi illumination azwi connaissance azwi conscience na monde spirituel nde akoma siko koutilize vie spirituelle na ye abandi siko kosalela bacor wana so mutu azwi nanu lumière te azwi illumination te azwi connaissance te moyen aopérer na bacor wana eza te cela veut dire que bamakambo ebando osamela ekozala inconscient
au moins peut-être un mususu corps astral na ye et bimi et qui se retrouver peut-être dans monde mususu dans monde wana bon sorcellerie est conscience, il y a conscience pesala mutu assez conscient azo opérer dans domaine il y a sorcellerie mais souka comme toujours conscient. OK. Souka comme toujours conscient parce que il faut assumer ba responsabilité à makambo yo ondini. Nde ba corps wana ils ont un troisième corps auto bander ko utiliser par rapport à voyage to bando bengango corps astral. Corps astral ils ont troisième corps. Ils ont lié na chakra auto zo benga chakra auto benga chakra solaire. Pour toi na chakra liboso ba benga chakra rasi. Ils ont na se ya mutu, excusez pour na terme wana na ni se ya mutu. Tous ont na chakra rasi oyo ils ont na sexe ya mutu. Yango eza lié na corps éthérique, tous ont na chakra solaire oyo eza lié na corps astral. Siko voyage et ça la ma partie ya corps wana. Oto bengi corps astral. Corps astral tant mutu ça la voyage. Tous ont na trois dimensions. O mutu akoko opérer na domaine na voyage astral. Tous ont na voyage, tous ont na astral supérieur. Voyage astral supérieur, cela veut dire que mutu okende akota na ba astre. Azo kende na bassier, azo kende akota na bassier, deuxième ciel, jour eza na expliquer deuxième ciel na ba maramoupe. Voilà. Septième ciel donc bassier eza ebelé. Bassier eza ebelé. Tu okota peut-être msusu na royaume angélique, donc marambo eza ebelé, jour eza na redécrire. Beaucoup ma royaume angélique, il faut les cabassiers. Il faut les cabassiers. Donc ils ont bassier au le premier ciel, deuxième na premier ciel ils ont ba dimension sous bassier musu. So ko pe na deuxième ciel, ils ont pe na ba dimension bassier musu. À l'estimation si ba dimension bassier wando koti troisième ciel. Troisième ciel tant de amuto akota wana ya suli kamba voyage astralité. Na si mukoleza to lobela. Na prometa que na kolobela ka voyage ou eleki voyage astral. Ou eleki voyage astral wana ils ont na deuxième dimension té. Ils ont la troisième dimension. Wana wana eza voyage to bengango voyage extracorporel. De eza voyage oyo orokendango yo morote. Pour orokenda yo mote po ba énergie na yo. Pourtant ça déjà voyage astral, il faut zana ba énergie. Ozana ba énergie à vibration, eza le rôle à carburant. Et ko capacité yo et okei ozongi. Pour ça ozana ba énergie té. Et quoi risquer peut okei ozongi té. Pourquoi il y a des esprits pour avoir qu'un côté aux autres des ans ba monde auto traversera. Il y en a ba monde musu super eska bandoki ba magicien ba kutana na premier ciel. Ba vandara wana eska ba temple ba magicien ya bandoki ba kutana na premier ciel. Yango mona bandoki musu so aba bazana voyage na bango bana réunion na temple na bango akeya pumbu akeyi. Do akeli kolo musu eza so par exemple musu so kendoloka apumbwe akokita. Donc ils ont na bassier na ba dimension bassier ndé ça makambo. So ils ont na ba dimension bassier mususu pour traverser yango. Il faut zana ba énergie. Pour so énergie nous est ma capacité au côté kala. Ata na domaine na voyage astral. Ils ont na ba esprit au ba okipakango. Bazala wana. So ils ont voyage moko boye. Soko za bien enseigné te père je te dis au tikala kuna. Ils ont na ba principe. Daquel sens selon no ya liboso. Et si ga yozo kende faut ça adresse nango. Il faut pas payer ce code. Pourquoi? Pour la voyage boy. On se retrouve peut-être un mususu na temple au baye bioté. Au côté peut-être un esprit oyo baye bioté directement baro menacer yo. Baro menacer. Ndeti je me souviens un jour mususu na saka pe voyage. Voyage wana ce que les arrivent voyage base astral. Donc to kitina maimona na kendagi matina temple na bango. Tant on a quitté na temple ezaki na bamakamto bander ko régler pour chaque cas ya mutu ezaka na dimension ya musala il faut salama ezana baka mususu peut-être mutu akoya nango sur le plan spirituel bo mutu ya par exemple musu vie simba tolela kana peut-être mususu olandelango il faut bo kende na base astrale côté ba setre na ye bazo sanini bazo vivre wana foza makasi na nécromancie. Oui, bah, qui est dans la voyage, on a quitté la base astrale. Il y a des esprits. On a quitté la bango, na royamba bango, to solo là. Oh, mais moi pas. Bah, mayo peut-être un musu c'est pas batu bakangi mbongo na ye. Un musu ton bokende kuna bosolo le baby so qui était tala makambo musu so asala. Un musu bakama na ya sa ba mabe boy yango moni. Aza la pini yo musano faut négocier.
oswana bango convaincre bango pour peut-être musuba ndima ba fongo la vie à mutu wana ba ko peso peut-être mususu condition te yebisa afuta biso mbongo na biso ya butu po mbongo abutu ezalaka po ba débloquer mbongo no pesa mbongo abutu mbongo abutu peut-être mususu tango noya ezana ba condition pe na sorta ba mbongo peut-être mususu no senga so peut-être mbongo ane kozala te oluko futa ngo na monnaie na bino obosalelaka ouais, basenga mbongo ya mobutu parce que parmi ba président baleka na mboka Congo ba gouverneur président Mobutu azali na spiritualité moko très élevée. Vraiment aza monument. Aza monument sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc aza âme moko boza na valeur âme na eza na valeur ya ba âme nyoso ba âme susute. Yango mingi tellement mbongo na ye et a dédié kango na monde satanique eza mbongo ezaki na pouvoir eza mbongo ezaki reconnu na ba ancêtre ozo comprendre ezaki reconnu na ba ancêtre pour Mobutu pouvoir na ye vraiment ezaki reconnu na ba ancêtre ba ancêtre ba adoptaki na pouvoir moko très efficace yango ba makambo ne belé ba valorisaki yango eza ata mbongo na ye ba ancêtre ba yebaki yango raison pour laquelle bo sengo monnaie wana to bo sengo ba mbongo wana to yebi ndenge nini otokosala à travers ya mbongo wana tango tokopesa toke tofuti baniongo nde bango ba débloquer ba mbongo nondo moni parfois pour chance ne fungwami okomo osimba mwa mbongo ba makambo komi donc chaque musala nde na oloba eza na dimension nango eza pe na ba monde o esengeli okende so pour atteindre dimension nde ba makambo na oloba ya voyage astral c'est qu'il faut longwa vraiment élève comme maître pour ça la voyage astral il faut la maître comme ma maître spirituel comme na connaissance et spiritualité il y a d'autres personnes tant on peut ça témoignage peut-être mususu na ki mbama na seki na ngana bige wa suka na dimension boy ou aza na dimension boy et belé peut-être boyamba na plateau ba bana ce qui concerne la spiritualité ba yebi yango te baloba ba biloba loba osomona so parfois comme on arrivé que mususu bo sali moi conférence moro boy batu ba défendre expérience pour to lobe l'expérience et la spiritualité ba makambo yo mona ba makambo yo vivra au monde bela batu ba lia minoko yana batu belé baloba ba maître spirituel mais ça là non voyage astral peut-être on rondi mana na sala voyage astral mais azana expérience soit pas muto ça voyage astral so bando ça de voyage astral papa ko mi de musika po ba makambo belé okoma non intelligence à butu intelligence à molili oko manon na intelligence to bengi intelligence ya occulte deuxième intelligence oko mana connaissance ya monde o comprendre que en dehors ya monde oso mona monde physique eza kutu monde mo eza na poussa eza monde mo eza mukie mais monde spirituel eza vaste eza munene kolekango d'ailleurs non batu bakufa nan baleki batu baza vivant na ebele parce que monde abongo bazo vivre na base astral bazal ba opé mususu ba mata baza mususu na basie kuna likolo bazali vous comprendre parce que pour comme na dimension wana et surtout ya voyage astral na bandère oloba il faut oser la former bien encadré il y a des esprits aussi parfois ba esprit ba sepe no ba bité to ko taye na intimité ya spiritualité na biso aye ba ba pesa yo esprit pour obanda ko travailler na bango banda peso kaka enseignement comment faire la voyage astral ndenga ba pesa nga esprit wana do ndeyo ya maimuna ils ont un esprit mususu obaya ko pesa ngai na si mukolo émission roya na ko pesa kombo esprit wana na ko expliquer pe na rôle na ina fonction na donc esprit wana zaki spécialisé justement pour encadrer yo na makambo etali bakuko etali spirituel pour obanda ko sala ba makambo ngo mi obanda sa ba voyage mi bon pour na kutu ba pesa nga esprit wana vraiment esenga imwa ba sacrifice à makase esenga imwa ba sacrifice à makase ba makambo ebele vraiment esenga ki tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur
et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala, potam zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagné ba match. On a défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour benga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yangwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Mwana point pénal va sacrifice oyo mais il faut ina salango ozo obligé omona dajo baloba ke so kwei na mai fondi maropol poza ba monde mususu eza musicien mo ayemba yobi bisika na potaki nazoyeba mais bisika robima nazoyeba ti et puis ba parabole musu bato balobara baza bato ba bi spiritualité aibi marambo loba yana ba monde mususu monde mususu monde mususu okokoto kotaki anto yebaki mais ko bima na so ekomi problème donc pour bima c'est que il faut peut-être nzamba yana lisungi je sais biso na ntango bike eke kitoko ba place oyo okotaki pona est-ce que monsieur c'est go bete opé tango ke na tango to salaki ngomsu to sali voyage astral to zaki na temple na biso na ba esprit to bander au travailler to bander travailler na jin wana maimuna to zaki na temple to bander au travailler zaki pe na ba maramusu so bander au fongola ngai bon na moment to travailler to mona kaka ndoki moko boye il passé voyage astral so ba trompa qui na code to ebité to monika mutu buru akiti na temple so tango akiti na temple ba sécurité pe baza ba esprit musu pe bazana ba sécurité ba lokwa ba sécurité tango yo kiti ba protocole plutôt ba oyamba yo ba luka ba ye ba oye na invitation enani likambu nini oyeli so ki code ba pesa ki abeta ki code wana mabola kiteska musu po voyage astral so sala ngono bien il faut za na code code wana eza lokola adresse termini c'est ça oyo zo kuna na code te na ko dévoiler code na te poso na dévoiler ngwa
mutu aza spirituel akozwa ngo akomi pe kokende akokende na monde spirituel bayibaka bakodi te papa mais so na keno atikala kuna tokobade abana nzambe soke kuna ozonga te na papa mbote obeta o oke kuna ozonga te botuno yo lukani lobake na ye na invitation na libérer bana nzambe ka délivrance maboye nzamba asalinga ngolu tokiti kuna mpona okangola milimo nde tosala mpona okangola mite so nake na invitation nzambe na obima na ngai parce que nzambe a tout puissant na obima eza na nguya moko te ekoka konteste ngai mais soki na makambo wana tozalaki oyesa za invitation nde okozwa moins peu complication to ndoki asali voyage astral a se retrouver peut-être na temple na biso de ba protocole bayambi so ba espo bayambi wana otala ba espo wana yebi ata moko te ayebi pe mutu moko te batunye awa oyero luka nini oye na invitation ya nini ako kane olobate akomika kobeta miso te na bande na pumwaki nde na se retrouver ababia za ba apprendre babimisele des moments boy abeta ndoki wana donc sérieusement tala na monde des esprits par Brad ezate lo wa monde physique bo beto fimbu boy olelo leli bayokelo mabatiki yote kuna ba beto so ba bige obeta ma 1000 fouet papa atozoki atobimi makila na mutu etali bango te bango fo ba kokisaka o balobaki ba beta ndoki wana sérieusement tikali kao nde ba kamati bayokela ke ku mabazu babwaki pour balinga bakanga vraiment notage atikala wana comme esclave et atika akoma wana comme esclave soit ba piece musala aroma kokomba kasi ye ndoki ngape ndoki po nyazo teza lo accompagner Masafuko yo nganga po nganga na ndoki bazala lo moko ya lo bosa na accompagner Masafuko mais mutu na mutu za département na yo oya na département mafuta oya na département donc bino nyoso ba agent diable. Okay. So on se retrouver peut-être na département mo bayebi oto yebi pe musala ngote. Babone muyi. Ouais, donc automatiquement c'est infiltré. Okay. Donc faut pas beto peut-être mususu ye po bebi sa mabele na bango. To po yo dépouiller sanctuaire na bango, to po yo po bebi sa temple na bango. Ibete batindi yo po sala eloko moko mabe. Pour na monde des esprits malgré bango nyo surtout ba agent diable. Papa ba ko mécaniser la guerre, ba guerre eza remone esprit o obulisa o. Besprit ona besprit bayo kanate so na kekutu tina komaka na suka ya témoignage nanga no betelo le sala nanu ngape na zala rejeter na se retrouver na makolo nzambe dans guerre des esprits guerre des esprits guerre des esprits donc ça na besprit bayo kanate so ne taper so simplement ozunde ti bajin na ba esprit o basango basalela bayo kanate Bespo sango basela na ba jine simba ba catholique na musique donc ba esprit wana ba jine wana na ba esprit wana bayo kanati eza na ba esprit oyo peut-être mususu ba koki kozala moins en communication mais eza na ba esprit oyo bayo kanaka te très bien okende tozu par exemple mususu ba esprit ba katia basalela na ba o ba jine kafi bazana mwa robendana bayo kanati. Donc dès que sangisi bango il faut exploser salama. Explosion il faut salama mais muto sibi conséquence ane ezayo. Nde na monde wana bazana mwa boke bito bakangie ba bete sérieusement. Nde ngana sengele pardon. Na bisi maimona na bité. Bo kele mwa mke po pardon kuna ezala raté bo accorder chance mususu azonga na monde na bango. Nde bazwaye babwaka ye a se retrouver na monde na bango azonga na mokili faut c'était prévu fakatika la kuna sur le plan physique kuna kufi sur le plan spirituel corps na ekangami corps astral na ekangami wana akomi peut-être mwana musala koma no komba temple et akomi mususu protocolaire donc bagomo tinda yeba misala komi mombu kuna nde eloko bongo c'est pas ça bon nde esprit wana fongola justement parenthèse par rapport à moi événement c'est pas ça qui nde esengaki na sala ba sacrifice moi makasi pour ba pesa yo guide ba pesa yo enseignant ba pesa yo guide ba pesa yo enseignant bo tu na rata ba maître peut-être spirituel oyo yambara msubo tu na pe bango so aza muto aza expérimenter na monde wana tope na sa profondeur qui na domaine ya occulte obetelo masolo ba guide
ba guide wana ba esprit o ba na butu oyo tangisa yo oyo tangiso mayela butu oyo tangisa yo monde butu ndenge ezalaka so guide wana po ba pesa yo ye ba pia yo ye eluka sacrifice oyo ozaleza sacrifice kaka imete mais ezana babiloko ebele po eroluka yo osala ezana babiloko ebele ba osenga yo ezana babiloko ebele ba okosenga yo ba okosengo par exemple mususu suki ya sirène ozongo suki ya sirène ba osengo wango so oza obligé fo lukango oya nango nde ozali na maimono okataka suki bon okata te eza na wenze eza na esprit oyo osola na ye oyo akomema yo na wenze ya oyo batekaka peut-être mosusu baparti ya banzoto ya basuki bamanzaka donc bamisu babiloko mo ebele akomema yo wana osombango sombi yango na ndenga molimo sur le plan physique bokomona pe ye omemeli bango suki omemeli bango suki wana ntango bakozwa yango bango mo bayebi ndenge nini bakosala ndeti nga babiloko basengaki suki basengaki bamaki ya basoso ya mboka bamaki ya soso ya mboka nasombaki yango basengaki yango misatu nasombaki sombe na babiloko mosusu nde cérémonie osalama na nini na mai baeske okopesa nga esprit wana nakomotambola na ye esi wana nde so akomopesa nga cours concernant voyage astral eloko nini ndenge nini okosala voyage astral code nini soki ozokende okoki koutilize ndenge nini okokutana na esprit obandi kosolola na ye donc ndenge nini okose comporter devant bango ndenge nini okose exprimer devant bango wana soki ekomi mosala ya guide guide aza spirituel ye nde moto obanda koya obanda yo otangisa yo obanda yo otangiso voilà ya lokwa baange ya molili baange côté négatif quoi côté négatif po baange ya nzambe mpe batangisaka bato ya sur le plan spirituel nde obanda siko komona na bandoto na yo oza na école ozotanga otanga vraiment peut-être mosusu parfois ekwa arrivelo bamakambo baotangisa yo wana ndenge baokoma ndenge baexplikele yo peut-être monoko baotangisa yo ocomprendre yango te mais so ozongi sikoyo na connaissance oyo eza physique obanda omona bamatière wana ebandi sikoyo koya en esprit sikoyo ntango ezoya en esprit ozokoma okomi okokende nango sikoyo epai ya maître na yo sur le plan physique po ezalaka important oza na maître sur le plan physique oza pe na maître sur le plan spirituel voilà ye nde sikoyo akobanda koexplike yo omoni eloko ezala boye eloko boye soki olingi osala voyage astral okospionne boye na eloko ya liboso mpo yeba nzela soki eza bien okotinda eloko boye soki omoni eke ezongi ebele otindino eloko voilà otinda eloko voilà parmi mpe babiloko basengaki nga ezalaki na nini oyo nyamo nani chauve-souris chauve-souris baza ngembo ngembo baza banyama oyo bazaka na bavibration moko boye ya spiritualité makasi baza banyama ya butu chauve-souris ibu basenge nga ibu mpe azalaki na kati chauve-souris mpe azalaki na kati ibu sikoyo ezalaki justement mpo misu na yo vraiment ezala très efficace esika nyonso oyo ozokende mpo nga namona bato ebele basevantaka par rapport ya aigle visual aigle esuka na moi ozocomprendre bien que aigle aza roi ya bazoiseau mais visual aigle esuka na moi mais na butu ezalaka makambo ya aigle te na butu so omemi aigle azalaka na badifficulté mais na butu so omemi ibu awana domaine na ye ibu vraiment domaine po ibu butu ezalaka ya ye do amonaka na butu makasi ibu amonaka na butu makasi aza vraiment na vision moko authentique na butu nde basenge nga ibu basenge nga chauve-souris utilité na ye po chauve-souris ndenge apumbwaka eza na cri autilisaka soki acrie asentir retour enge olakisaka nzela
eza bien te eza bien te moyen akende eza te mpo otutana ye fo agangi soki amoni cri ekelingi olakisaka nzela eza polele akontinue kokende donc eza babiloko moko ya bongo connaissance wana baza banyamo baza spirituel âme na bango eza très important na bamakambo esengelaki seki oyo etali voyage astral nde nasalaki yango na bamaki wana na ye ozwa guide abandi otangisanga vraiment bamakambo donc abandi makotangisa na kotima na ekole mpe ntango otangisa o makambo wana eza na eloko koremarke mayele ya bomoto ekosila omoni nga ata bato batangana nga bayebi na classe babando benganga mathématicien nazalaki makasi na maths donc terrible so par exemple examen ya maths to intero nabetango peut-être 5 minutes ou 10 minutes na bimi na kei mais est-ce qu'on a remarqué to bando tang so mayela butu mayela moyi ebandi osila yango moni parmi basini soko moni mwana na yo azaki mayele komo osila tala na mwana wana bien ekoki kaka kozala distraction te sur le plan physique nde ezorendre ye akoma mayele bongo osila to mpe distraction te eza na bana mosusu bongo bandi de akoinitie ye babandi ofongole mayele ya butu ntango baofongolo mayele ya butu il faut mayele moyi bakitiso yango okita mayele moyi ekita mpo mayele ya butu okoma nango siko makasi mpo okoma na facilité ya koopérer sur le plan spirituel donc wana eza basymptôme na moyi boko mayele ekosila oza suna mayele ekoka te okomosala bamakambo moko boye lokola donc oza su mayele to omoni motu aza zoba so osola no voilà eza mpo batombola mayele ya butu. On est arrivé presque à la fin. Il y a tellement à dire. Ah, makambo lobese belé mais ba minute sango surtout quand lobi muke boye. Voilà. Et s'il une dernière question pour tout petit na biso pona. C'est arrivé que au commune à benga base astrale base astrale. To fana na base astrale avant to zonga na basieux. Pour na basieux bando expliquer biso premier ciel na kata premier ciel. Si nani na troisième monde au baya ka rojo wana ndio ba ki guide ninga oya. C'est la base wana. Et arriva pour ça le travail moro au kiti au moni pe bateau yebe na mokilo. Te bon na to bato na ba ko sara biso ba na biso ke to mona ki mutu boye. Bon bokoki kozwa peut-être un mususu kokutana peut-être un mususu na ba cérémonie moko o esangisa po ezana ba cérémonie mususu esangisa parfois mususu banganga bandoki bakutana wana to bi bateau bakola spiritualité makasi. La place yoze ezate place bato bakufa bayaka te yo bon, place wana base astrale eza na deux branches eza côté oyo bato bakufa lokola bato bakufa bakoma ba esprit ba vivraka wana côté monde ya nécromancie ezalaka ba esprit wana ba ancêtre koza peut-être koko na bino moko boye salaki ba makambo ebele ya mabe na sa moi oyo akufi akoma esprit ko akiti na monde wana akiti na monde wana po ba punir ye ozo mona akiti na monde wana po ba punir ye ibeta akiti na monde wana pe azo vivre ozo comprendre eza pe na ba démon baza pe ka na monde wana o bazo occuper pe monde wana ozo comprendre wana nde à partir ya ba démon o travailler pe na ba démon o ki pe ko travailler pe na ba esprit wana ko travailler na ba démon ko travailler pe na ba réunion so eza na ba réunion pe ko sangisa omoni pe mutu boko kutana bokoki kokutana bokutani pe mususu na mutu moko boye aza vivant ibete mususu pe akufa déjà azaki na bakisi okuta bango wana okuta bango baza ebele nanu bamata te baza ebele na bao pe baza physique mususu bomona beta musique boye musique neza na succès oye azaka chef coutumier na masolo ase kuna azaka bena ba on est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Numéro de téléphone. Moko mutu na nge bouger na poata ba. Basé belé. Basé belé o mona ba musicien na bino bossa. Bossa succès ba chef coutumier. Wana na pouvoir moko ancestral base. De bayaka. Azana bayaka réunion roya.
akoya pour pouvoir na ba pasteur na ba pasteur nake plus lolo bana ba pasteur na ba pasteur babi bien na ba pasteur au moins déjà so moni pasteur a commis na ba pratique nécromancie a commis ko benga batu bakufa pour asolola na bango nde na mona prophète moko boye en pleine émission ayambi batu na consultation prophétique azobenga mutu akufa azoya po asolola na famille na ye ameka ko régler ba problème na bango sur le plan financier atika baje wana baje ya bana classe wana oyela batu atika asala ba makambo yo sala mais atika ba makambo wana na Ezekiel prophète mobo aza mikolo na bandali amigolo na bandali amisumakasi amisumakasi donc aza na bandali osala babuso bana makasi vraiment nzambe alola sunga biso tokomi presque à la fin makambo tozolobesa tokomi na suka bon otiki nga nde likolo makambo kolobezaki vraiment tellement ebele mais otiki nga likolo mais tokoleka su po tokontinue mpona mona otumboli nga na babilo mosusu mais numéro ya telefone topesa eza mutu nyonso wana baproblème eza spirituel voilà yango wana nde makambo naopesa numéro na nga WhatsApp benganga osola na nga monga mona oyamba yo nako guider yo. Et je rappelle à bon mois nako guider yo ndenge ni okoki ko s'en sortir na ba makambo wana. Yo parité ne oboya ko lia mama mutebelara. Teza makambo. Na linga mama makasi. Na bisa ngala linga mama makasi. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone na biso eza plus 243 85 26 41 173. Bandela. Plus 243 85 26 41 173. Bengabiso tokobonde la pona yo okomona miracle nzambe ndenge batu misusu bazomona loboko nzambe bazo témoigner poto déjà et bandi koningana bandi mona loboko nzambe donc bengabiso tourne pe ezali. Merci beaucoup prophète Inès, on va continuer prochainement na témoignage. Ngaza pour senai babato nga pour sa jour ya mutebeta to mona bato ngona te yo karakuna pour to moyo ka ba terme na kata ba nzemo na bango. Merci de répondre à notre invitation. On va continuer notre mission, notre 5e partie. Il y a témoignage prochainement. Merci Nabino Sobozoy de Bokol Andabiso. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, le numéro est affiché des prophètes Inès. Appelez, vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo sute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko déjà au bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite papa technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça a des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va vendre solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango.
nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de sute bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.